Carmen Odia. Nzoko zagalele. Ah. En vrai terme, mutu belge bade kolinga makasi ne kiri ezaka Carmen Odia. Carmen Odia. Na kamwe naza konte balele te. Me na kamwe nde yo lele. Mutu belge bade kolinga makasi ne kiri ezaka Carmen Odia. Ezaka mutu grâce. Carmen Odia. Yango tilelo libale yagateko. Minute ezaka place à Carmel. Ezaka place ya grâce te. Belge bade kolinga Carmel makasi. Place au grâce à Zawana eza place à Carmen Odia. Nzoka zano penza lele. Ah. Carmen Odia. Donc, au sala 11 ans infidélité na mobali, 11 ans infidélité pa ya basi. Nzoka zana ngobongo. Ok? Kani bato mokili bazalaka ba bouleverser histoire lelo Belge na Carmel ba koma à distance. Mais mutu Belge bale kolinga makasi ala otila motema c'est Carmel Odia. Donc Belge mata na histoire na ya histoire nezoya. Mata penza la prière. Ton histoire ezoya la deuxième live. Tolia matière kitoko na lobaki yango déjà dès le départ na lobaki. Tolia matière kitoko. Grâce à ce retrouver kuna ndenge nini pas belle vie. Carmen Odia. Gala zo saba kalikili pona yo. Nzoka yo penza ozande lele. Ya au niveau. Yango tilelo ya femme. Chérie Sel. En bon. Grâce à Fana pas belle vie kuna ndenge nini akoma lelo grâce à tika la yemo kuna pas belle vie. Toko découvrir yango awa. Toko yeba yango awa. Toko tina sasanage iti. Toko yoka ba kolela. Yoka kolela belle vie poutine d'écriture. Alela kina mnoko nini? Yoka kolela. Toko yoka yango awa. Ngape na komi nanga Sarah na se méfier na bato nyonso ya réseaux sociaux. Omoni Sarah sara matière ne la kimia akipaka kuto eta ya motu te. Ata ba wanda kolia bien so matière ne kwei apupoli asaboli acharné yo. Na continue mulonga Sarah. Pour malgré nyonso nga na sala lelo ba pesi Sarah raison donc c'est-à-dire Sarah ni mutu malamu donc fona koma na mulongo ya Sarah. Na mulongo ya Sarah nde na bala osas ko matière kitoko. Malgré nyonso Sarah ça la vie à grâce. Le grâce à bina pesio Sarah raison en 100%. Donc nga na komi na Sarah mobali. Na occupé sous matière te. Surtout sur la matière ne koti, mais na on a réseaux sociaux na décortiqué. À partir d'aujourd'hui, je suis Sarah Tolé mobali. Nazo la bino histoire ya belle vie. Ndenge sala kike coïncidence comme abatira na grâce yemoko. Nazo la bino histoire, nazo la bino ndenge sala kike abane ko linga Carmel, mo sinjo salama ba dribbler Carmel. Na obete la bino histoire solo na deuxième live. Comme ça tu relis matière kitoko, to sasana pe kitoko. To continue sasanage. Allez moura sasa bango. Sara déjà loba ngaite. Sara mta loba ngo dana libade. Ah. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Tu préfères quand
le pénis du gars touche les bords ou quand ça tape au fond. Ça fait quoi d'ailleurs? Genre quand ça frotte seulement les bords. J'aime pas. Quand ça entre d'abord, ici là, ça fait un truc. Ah bon? C'est comme si il y a un truc là qui fait ici là. Donc ça tape. À quel niveau, ballon? Ça tape dedans. Hein? Ah bon? Ça Ici tape non, je ne vois pas ici. Aïe maman, tu n'es pas une femme, tu ne peux pas comprendre. Ah bon? Ça tape. Attends, dis-moi un peu, ballon. Caméraman, s'il te plaît, j'espère que tu prends ça. Ça tape comment? Donc il y a un truc que ça fait ici. C'est comme la sensation. Aïe maman, oh, Penio. C'est comme la sensation ici. Ah bon? Donc quand le gars il tape là. J'arrête de respirer au fond. Carmen Odia Ozalele Mama pour nini olobaga orientation na ote ata koloba na monoko te me elakisa ata na geste no nayebi te bino bana basi ya réseaux sociaux oyo boza balele nayebi ntina teke bokangama makasi kaka oyo bolingaka mibali babiso oyo bolinga mpe kokumisa awa na zwi mobali tala oyo aye mbanda oyo abeta oyo mosinzo Grace Temo lelo na mokili bakoma kobenga ye meme ex ya Monsieur Panzu on dira azala na ndako ya libala lelo akomi femme seule nzoka boza na bino balele do bana mibali bango kutu ntango bazali bagei ata balobi te me balakisaka toyoka mpe baaudio bawangana mpe te me bino bana basi soki bobanda owangana awa au contraire koto apart kowangana botekaka na bacouple na bino moko Carmen Odia donc soki mpe totali bien bainformation ese abanda kozwa ebanda kouta nango direct na bacomédienne te eza kouta na bino oui po entre bino balele so babeti yo mosinzo bolingaka mpe te toyebake bwa balele boza mpe kaka na posa babala bino etanke boza balele totala neti Carmen Odia yo belle vie abanda kolela ne yo sikoyo Grace Temo abeti yo mosinzo alors mpo ntango azolelo yo mpo oyebaki azolela yo ntango mosusu mpe si bobimaki sikoyo ntango Grace Temo abeti yo mosinzo na belle vie modele akabaka bongo oyoka kanda no okozala na kanda koleka kutu mibali bokabwana apart giewa mpo ye na likambo ya zemi sikoyo ozoza na kanda osani okolinga toteka bainformation direct yo moko pa eseke belle vie akalele okozwa motu moko tokeka na masina kotala ser na yo ozwi petite moko ya masina opesi ye nimero moko ozalaka nango carte sim olobi na atindelo code ese oza na makambo kotekela ye matière obebisa mode me ndenge moko na wamatako na isa bino la marraine abebisa mobali na ye mobali la marraine azali mukongo la marraine aza muluba la marraine acha nyonso obabaka nyonso acha mayele na nyonso na biloko bokoko aliesa mobali botani mobali akoma bibina bina yeyo aza mobali mabe yeyo aza mobali mobali moko bisho bozina pardon bozila
ozela mobala omikabe yeyo aza mobali mabe ya longoli moto alongoli mabantu alongoli aza mobali mabe ote mobali akomi bisota sota kizengi tango esa ko comprendre mo muka yoki andimi penza tindi code alo sopi matière o asopi na bodio mbala moko penza esa lobi te mwana penza fona kangama nazaka na bamatière tala bwakelinga mwa flash moko belle vie na kati ya bureau azolove deja Carmen Odia me na koloba ngo te mpo Carmen Odia motu na ngai tika na bomba bato na ngai mosusu yango esa banda koloba tout le temps bongoko naza na bamatière ya somo na baaudio moyen na tiango eza te mpo bato mosusu bakokota Carmen Odia odecevoir ngai te bon odecevoir nga personnellement mpo ngai na yakokonte na yo na bala yo naza konte kilele na yo te naza nde contre modele bobombaka yango mpo biso toa na coach abombaka kilele na ye te abomba yango te toza na bafille mosusu mpe bayali balele ata lobela yango te me tomonaka ye te bisika azoluka libala ya poto mobali ya poto rien tomonaka mpe te bisika azoswanela mobali yo mpo oswanelaka te tomonaka mpe te bisika azobeta tolo ngai nasala 11 na mobali moko yango natala modele ya fidelité yango Carmen Odia balingi na mobali azali so na 19 ans basali 11 ans tina age ya 30 ans bakabwani natali modele ya fidelité yango bamonai na motu te nzoka abimaka nde na basi Carmen Odia nazokamwa kilele na yo te nazokamwa espoir oyo natiaki mpa na yo sikofo na bandela 0 na TikTok nalongwe pami na yo na telefone mpe na bloke mamero na yo ata kobenga no te me na bloke avant okau Carmen Odia Karine Mokonzi lipasa na yo siko nakomoyeba moke mpona nini Karine Mokonzi akangama na yo te eza mpona kilele te Karine Mokonzi asololaka na balele ata batie litoi soki alingi na ye te bokomi kaka bandeko ndenge asalaka na coach ya Londres me yo soki akimaka yo lingaka obima na ye mpo ozalaka mbamba nalinga babo garçon te yo mwana mobali oza kitoko pembe persi moninga na tie persi yo petit persi le genre de garçon atia bakwango lisse on dirait atia fond de terre mabele akamba nalinga bala boye te moi mobali faut ozali longi moko fracasé on dirait makulula moi cicatrice moi elongi on dirait babeta elikofi on dirait babenete babuka eminu moi mobali faut ozala nango bacicatrice yo moi mobali oza lisse pembe boye lisse boye sans tache boye te mon bel faut ozala moko fracassé ozoti bafracassé elongo ka moto aosumba biso wana tolingaka bana mibali ya bomu tolembi bana mibali ya bachris brown mwana mibali aza elongo ka doja cat tolembi bana mibali ya kitoko tolembi bana mibali osenti kaira jo moko osakani atika babangi elengisi jo mosusu otamwane na nzela balingi baagrese yo jo batieka alie parti bato bakoma oseka te il faut jo visage ekangama Jean-Claude Van Damme coûte bien visage osoti Arnold Schwarzenegger ntango atayi wabi commando
do ntango bomanda kosolola nobetaka lisolo do kotya litoi na ndenge tu me ini ti lobaka lipasa yango ngai nakokamwa mpo ngai nayebi Karine mokonzi lipasa na ye ezaka moko ya tani ya mokonzi leki na ye mpo Karine mokonzi ndenge azalaka wana alinga kobotama mapasa ozomona meme na propre leki na ye alingaki te babima nzela mo bazala mapasa ntango mama na bango azwaki zemi mama Karine mama Charlotte alinga kobotama mapasa te lokola bamapasa bamonaka de loin Karine na kati ya zemi samonaki ayebisi Tania bima ngai na kobima nga moko Tania o abizela ta deuxième tour papa otya so zemi Tania alobi te yalikama mama ya kobotaka mbala moko kende bima kaka papa kotya pa mama mosusu yango Tania abotama mama mosusu me Tania mokonzi alinga kobima mapasa na Karine me Karine aboya mapasa meme na kati ya libumu ale yo kilele esimbi te ozoya ngulungulu obengaki lipasa na yo bamonanga lipasa na ye banda kala balobaka nga na ye tokokani yo oza na lokolo neti ya Karine bakwisa etonda sexy alatelo liputa tombola mwa likolo non rien du tout Carmen Odia do yo mpenza oza so moko do ndenge ozana mpe boye ndenge oza wana babote wana makambo totyaka oza deja na mwana mwasi obimaka na mwana mwasi bon to famille qui a les docteurs bon ou bien ntango mosusu te nakanisela famille kiala mabe te mpo ntango baka kobengana kuna ekoma o papa robo mutu akaniselaki yo mabe te Carmen Odia mama naloba lisusu nini yeba kaka bagrande sere na yo baza balele te oyo abala na ngaliema abota lele te oyo abala na masina abota lele te alors yo soko oza lele nango problème te na lobi me bimisaki lele na yo mpo soko bimisi te okati osoka ndenge ekosukaka ndenge moko na bango bato bagagi ozolanda mpo bato bagagi yango nga mpenza na ndimaki te baza balele me partir kaka ya mura mpo mura na minute oyo azali big boy na biso na réseau sociaux depuis okenda sheri nga sekodunda tous les jours nga sekodunda obengi tro jaja na yamba mpo kata nga peti ebemba pele na yo yango nazoyebisa ye kutu abongisaka deja na Karine abongisaka ere oyo mpo azala na kimia na poto me nde bino fo asasa akosasa kutu te abando konfese kaka big boy akonfesaka kaka azotanga kaka bapire ye atoza général kasongo ntango boya bapire pire ndenge mpe mure azosala akoteta bino nano ekiri ndika akotika ta moto moko te pour le moment akobikisa nano malika wana nayebi mpo na rich beauté na makambo mosusu ya mike enoka pour le moment loration nde aza mpe na biloko ebele akotake loration te
pour le rachupa zangane mabiloko obakotakele ya. Ah, Carmen Odia. Ah, la fille à papa. La fille Lele. Eh, Carmen Odia. Ah, naza penza déception yokaka. Ah, Carmen Odia. Bon, nasa soni. Na tiyo hein. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.